Moi, j'ai l'amour de mon pays. Moutaya lo ba penza ki mboka anifo ba kabulango ba richesse, ba pays faut travailler sur on peut bazoa. Mais quand il raconte des conneries comme ça, Belgique et ça, il fallait pas le bakenois, l'île na cédé on a ba Belge. Pourquoi ça la honte? Parce que France c'est ça 4 fois na ici la Belgique. Mais il fallait j'entends capé ça. Pourquoi ba wela ko récupérer Strasbourg? Il fallait pas que la OP ba allemande. Mais ba ici ba récupérer mais comme il pas na biso présent moko na linga kayete na mapubu efi baila sa makolo soki erdi soki nini oba kabula Congo tokende ko telema to telema na kuna na Paris 8e. L'homme prudent voit le mal de loin. Insulter même Papa Wemba. Tu as insulté les enfants de Papa Wemba. Tu as insulté la femme de Papa Wemba. Mais bah toi zo l'excès de émission pe. Olingo yeba nini. Ndenge yazo fika Papa Wemba. Si on makambo ya lobagizaka vérité to za lokuta. Lokuta c'est un mythomane, un manipulateur. Vous comprenez? Manipulateur. Oui, parce que baton so comment que à la muki na tonga na kei musala mais aotanga kuma mutu wana. Na kotanga. Te. OK. Kopé ça me valeur sur dépôt totangi angote. Pour moni yazana atala ba émission. Émission nyoso biso sala yazana butu mobiba olala ta otalango. Vous comprenez? Ngaura sala ti yo ko appuyer c'est batu en tout cas kotanda ça ne boke musa. Na ko appuyer na ndeni puisque au moins ta biso toye ya wa mwana muke. L'homme prudent voit le mal de loin. Vous comprenez? Ça dit nazo remercier moi sobaya ke poto et comment sangisa. Maman je te connais pas mais na yoka ningo zolo ba mwana sangisa et ça ya solo. Vous comprenez? Nga pena ponanga souci nangeza pena en tout cas po bongisa ka. Na sola nende ni poto ba miti. Nga na mukolo na ya musika. To ko na mindeni. To bongisa ngane pourquoi? Solo bien que non. Non, il a déjà déconné. A continuer kana ba connerie na. A ko po ligalo pardonner. Ngali nga pardon te to senga ne pardon ndi ali salingane ba polémique moi la pauvre moi la riche à cause de ba mité voilà on n'est pas ensemble so talinga o sepela kananga mais so tali azu o moni linette nga alati mutali o sepela na ya non o sepela na ya a copier ngati ah bon oui ya sa fan nanga. L'homme prudent voit le mal de loin. Allons-y, mal placé. Vous comprenez? Yé moko otuni asali wapi. Ba ozo na musalate parce que azana qualification mon côté. Ba ozo pardon, mais bozo poto okaka bongo tangu na biso zaki po bazo na musala otuno référence. Mais na ebité bato ba yasiko ba ebité ke na musala ba senga référence. Ba bosana. Mais tam sunde ko monde ke no ba goigoy ba komi tongo bi non. Goigoy na lobi ba petit na biso tout que je salue na pese en valeur. Ba sala échafaudage. Ba la nyoso ba ya ba yoka na bango sonité. Ba salaka ba kuti ma yu esili. Bo yoko yo pese exemple à chaponani po bana ba salaka. Acha akena na retraite. Yoko pese exemple de. Bo ko mo yibi ko acha. Moi, je n'ai jamais été voleur. Moi, la bonne famille. Yende muta muyibe po. Yenta kwa bato kita kini. Soko tiki yena bilo kono ifa yibayo. Menga na ko yibani. L'homme prudent voit le mal de loin. Alors, tu dois arrêter. Kombo nanga bosana yango parce que ngana yebaka ta yote. Yo lota nga menga na lota ka ote. Omoni loko ngo. Yo olota kanga. Olinga ozabwene che kotonga azanango. Veste ngana lati. Costume oyo. Onga lati yo zo rêvé yango tala mutu mba so akeko somba asomba chemise moko après une année so ya la chemise est-ce que ngana kendo la sabato chemise e ba ndeni ponga la taba na ba chemise na koza ngota ba 200 quelque chose mais asomba ya solo ko soma ni asomba ya solo te wala za original o sa ti mu magasin original après 2 ans ko somba chemise mo yeko la. L'homme prudent voit le mal de loin. Zati. Il y a des trop boulot. Boulot wapi. Na lobi na yo na 57 ans. Ba ko réduire ba. Nga police a joué ça. Le monsieur ne travaille pas. Oh, donc il m'a confirmé bon.
omoni mbila omoni oke musala yebi ay makambo zoto musala boye bazosala na ba collègue bazolia donc vanda na yo wana eza ba G oyo mboka ba G oh donc mutasala raté voilà nasengi na yo eloko nasengi na yo senga ye société oyo asalaka moi je suis bel et bien la retraite na société ni ya salaka bon yo muto tikalo salaka viola to mona penda kala exhiber papier na ya retraite aller à papier retraite et bon siko soki so la exhibition donc tembesili na lobby tembe ko si la stage. L'homme prudent voit le mal de loin. Kalaté. Événement. Et puis Kalaté pe na février toza na Kinshasa pour na événement ya bino ke ne Kinshasa ngana to kutana Angola ya mausolée Rivenkono na boule maman Rivenkono big respect donc Kalaté na février bonga na ozala wana ah d'accord yo boyo ozala te pe ngana na ozala te ngana okende kutana big nsumbu po na ouverture ya yo mausolée pe na mausolée pe ozala te Nyarkos mutu nanga te na okelukani kuna ngalobi vérité Nyarkos afanda na ngawa meto biso ozala biso wana ba colonel Freddy Lumbwena dio bokende na bino esengo na bino ngai big nsumbu aosombelanga billet ya première classe toke kutana kuna na nini nawe donc makambo bien masolo yo makambo événement ya les papes na okende nanga te les papes Rivenkono ozala te na okende te pardon et puis pardon kosa eloko nous bati le 20 janvier awa na France bako nommer les vrais papes awa mais papa ça déjà dit à VH papa ça déjà kosaka ndenge wana te mwana mai nanga ko babimisa kutu na petit no jansi émission c'est silo de boyi jansa boya makambo wana alobi ye aza joueur jansi mayasi azozela abima soki nzamba sasi abba pape de baninga tango kokie papi kene tolo bela vie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie pointi coin moto te o tolo bela vie kuna balobi nini balobi nini veut dire tolo bela vie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie. Topesi bilombo te partout bolandaka biso à travers Tolobe la vie officielle. En tout cas merci na confiance, merci na disponibilité, merci na temps oyo bopesaka biso. Encore une fois bande kona bino Tolobe la vie yango yo toye kosola lisusu lelo na Acha Movoto tobeta mama solo ebele. Merci à la grande équipe à Tolobe la vie, l'honorable 4 fois prêtre Washington, grand pays Naminique. Washington, merci Nayo, Eric Chimano, PDG authentique. Pino Ser Agostino Massosa papa social. So moni biso boye, au sentir cadre oyo. So moni biso boye, au sentir moi basimisi. Chez Andy Iris. Izaragana 13 rue Joseph Dijon na métro Simplon. So komiga wana. Numéro 13. Oye, Ogobi Mandengo Kotakite. Alors, on a un biso Acha Movoto, to meka solola. Acha Movoto, bonjour, pas grande. Yo linga on a pas grande. Pas grande, les narrateurs. Les narrateurs. Yo zanabako, yo lingi ba kombo na yo. O milinga to Acha Movoto. Na milinga trop na linga ngai moko na linga nzoto na ngai. Voilà. Na linga bana na ngai. Acha Movoto. Na mwasi na ngai. Voilà. Les narrateurs. Voilà. Les lots tozala Acha Movoto tobeta masolo. Émission oyo tozo sala ezali conception ya Acha Movoto. Intitulé yango l'éducation parents pauvres. Pour nani l'éducation parents pauvres, vous allez comprendre ça
landa biso pita na bokebi nyonso po ezali conception ya H Mobutu. Donc yaza na makambo yo ayebi fo a panza mpoke. Pourquoi l'éducation parents pauvres? Oui, merci ndeko na ngai. Pesi matondo na Nzambe nazongisile matondo na ndenge asali ke biso tozali au moins ebele lelo etangama eke ye alingaki ke tokutana biso banso awa comme ça ngai na topanza poke sujet wana nazwi à l'éducation parents pauvres. Ça fait quelques mois nazaki nango na mutu déjà comme ngai nakende kose documenté mingi na Bobour nakende Bobour eza kokangama bazo réflexionner babulo eza kuna na continuaki ti na François Mitterrand na bibliothèque François Mitterrand na zwaki livre wana l'éducation parents pauvres natangaki yango ti esalinga mpenza plaisir na photographie mpe bapage azongi nango na ndako mpe natangi lisusu mponga aza narrateur narrateur il faut ya na basujet moko oyo ekoki kosepelisa même roi même un président de la République même une reine amomoni sujet oyo na ye nango bato mpe bakoki kopartage yango parce que eza sujet moko éducative sujet moko éducatif. Pourquoi on a besoin d'un sujet éducatif? Parce que ebele ya biso ba papa na ba maman pour na papa voir koko pas grande ba papa o ba bota ki biso mingi kati na bango na ba mama barata éducation bana bango barata kopesa bana bango éducation barata kopesa bana bango éducation. Ça c'est une histoire vraie. Pourquoi to le ndenge wana papa oboti mwana na yo bana na yo ole tina bango na nzela classe même si t'es pas riche pona bana na bazwa mwa mayele bakoma batu batanga classe bazwa ba diplôme banini otiki bana na bako babenga les enfants délaissés. Alors bana wana au moins na 14 ans mwana silisi babalabala Kinshasa na kokende koteka banguba azoteka banguba tanga badi koteka banguba aza ko se sentir humilié pour akende place où ça la kinguba le kana yo bato baboyi obiso nini mwana na koyoka abani kotambola kobi ba matonge koteka banguba classe akata c'est-à-dire akomi ko rêver via baninga oyo ba parents ba s'occuper de l'éducation na bango akomi koya koteka banguba ti place oyo bano bazo uta poto o ba parents ti daka bakende kotanga classe ba ye vacances ayebi ki bakutana kaneti awe pa andiris ye mwana na kobi koya na banguba wana mais ayebi ke nguba wana bato osomba ngo te mais ayena explique ba salisa ye bato wana pe na mawanzambe muto ya azaka na poto ayebi ke Congo Zaire na tango wana vie sociale bato mususu ezaki bien te moteki nguba wana babandi kosonga ye na bato ayo alakisi nguba akoma benga mutu nyonso yango monaka lelo mutu to akoma grand prêtre mutu abimisa kombo wana mutu auti na l'éducation pauvre aza na éducation déficit ya éducation ye aza na éducation ba président ba prêtre ozomona kombo biso nani boss et utana bana wana baza na déficit ya éducation akomi ko rêver tout le monde nazala ta lokola ye. Or lokola aza na déficit d'éducation bato bazo ede azozwa ngo binemi na ye olandinga bato bazo ede ayaki koteka nguba
ah boss neni sunganga ko ata so manguba te kabilanga oma bana poto bana wa bien wana bazo kabila ye mais yazo zokona idea bien te yazo lubaka ah batoyo mukolongana kozwa na ko prouver bango mais abosani ki bato wana basunga ye tango ya ikoteka nguba 500 francs 500 zaïre nguba 500 zaïre na kopo na yo mais mutu akamata bimisi 5000 zaïre apesi yo ça dit ça dit non mobimba nguba wana basombi yango mais ya jeu na été apesi ka mbongo ovandi kolanda bato pe ya mito ya malamu bazanga te apeti le kana pale oyepe kuna mutabi bo peti na 12 parfums ouais tekelanga édition yo zo des parfums ils ont avancé moi na déficit et éducation ça déficit et éducation ça vient de éducation parents pauvres ça dit ba famille na ba éduquer yote ba yebisa yote qu'il faut aller à l'école jusqu'au fin fond même ceux qui maman côté comme moi wax na ye pour continuer ba chik maman muso ba salangwa par exemple baza koteka oka mapa me bana bango lelo yo baza ba universitaire ba muso bakoma ba homme politique grâce na ba maman na bango na ba papa na bango mais bana wana ba uchi na famille périchité mais du fait que ba parents ne batangisa qui bien aza motema mabete envers baninga mais tala bato bazo sala biso mabe wana poto o bazo manquer ba respect bazo finga bato na ba réseaux sociaux soko tali bango sur 10 8 bauti na éducation parents pauvres baza na déficit ya éducation pour moi no bakoli c'est bien d'abord nanda kwa ko que banga andiri sasa yaya na yo banga acha movoto aza mukolo mama na ko bisa yo mutu nyuso moni mwasi azala mwana muke kombo na ye mama pondenga na bota yo yipa ko bota kana tour na ye ne bana na baju éducation wana te baju éducation ya haine envers bato oyo bazokuta wana mukili bao basunga bango ti babandi kopesa yo mwa ba mbongo ba gauche droite olongo na étape ya nguba okomi étape ba bombo okomi otambula koteka ba bombo na ba stade ba wapi na ba ville pardon acha me voto na to no mutuna moko parce que nazo comprendre ngozo kende poser conception mais siko bana ngo wana est-ce que ça faute na bango to za pe faute ya conjoncture parce que ebele bateka bongo po papa sala lisuti obi déjà na neti na Congo musale kufa yebisanga siko bano nyoso baza ba shege wana lobi pe bakokoma pe na situation ya l'éducation par pauvre siko za faute na bango voilà siko za faute na bango to za faute ba parents to faute ya conjoncture na lobi na yo conjoncture eza. Mais ça ne veut pas dire parce que conjoncture est à tu dois abandonner ton fils. So te kata matembele po ba kende classe. Eza mabete. So sata bilanga. Ngane ba mere belé. Bazaki na bilanga. Ya ba ndunda, ya ba épinard, ya ba tomate. Bato baza un peu fortuné, bazo somba. Ezo ede bango pe batangisa bana bango. Ce qu'on vend dans la banlieue reculée, Thérèse a vu des belés. Maman a côté Kapenguba. Ata le londenge, mboke kufine tout ça, le lobo canabis a occupé. Mais baboto n'a vu son ma belé, mieux sauté. Na moni pe ba parisien belé, ba comment que ça peut. Ba agriculture, na on a mboka bilanga, banini, belé, na yebi. On a yebi, ba toi bien pe. Ah, on a Paris. Mais famille na yo ezwa ki likanisi wana te. Ça dit bandima ki nango bo pauvreté depuis longtemps ba mona ki ndenge ba kotangisa bana bango te. O ba bosa di ki ba latisi bana wana haine na mitema. Na lobi na yo
histoire vraie. Bateau azo prendre biso tête awa boye banité boza ba habité mais allez kaka na télévision je sais pas par quel miracle afinga kayo afinga kangai afinga une éducation famille pauvre. Éducation Paris pauvre azan na déficit et éducation. Ce que moi je dis c'est la vérité. C'est continuer sur les gars afinga n'importe comment donc azan na éducation parents pauvres. Aujourd'hui, bana super a une éducation bien mais a sapé makambo. Non, ba kozongi sa ina nzela. Yo au mérité te sa makambo sala. Tu fais la honte de votre famille. Tika bango na basala kango yo ko sala. Yo ko sala loko wana te. Ba ozongi sa yo na nzela. Na kende kina kamana ngai camarade ami Andiris. Nani Tumba, Eva Tumba, Moutaliki on a bon na Anvers azate. Il y a une semaine à ça qui mariage naïe. Invité biso Bandiris, invité Mukilitu, à loger biso hôtel à Malonga. Na Anvers. Voilà le na lina lo balelo. Toké mariage naïe. Je me suis retrouvé na banoyo bakolaka bien abiso awa. Mais vraiment, c'était l'euphorie. Tout Yambani, tout ce qui et tout. Ça fait longtemps, on a 30 ans après, on a fait Chouana. Ça dit, fait toi, nous avons retrouver ya bien. En tout cas, je remercie beaucoup. Bartis et musicien à Ouenge 4x4. Je remercie Bango Penza. Basalenini. Basaleni bazo remercie Makasi. Je remercie parce que dans les années 88, jusqu'à nos jours, bana wana ceux qui bakabwana quitté, il y a des singopona bisoba oyo. Je prends l'exemple de mon jeune frère Jibem Piana. Azaï Koyemba toujours dans la bonne famille. Et Jibem Piana, Azan a tracé nzela na ye. Ceux qui parlent d'éducation par pauvre à recevoir yote. Pas que un jour on déconne. On dirait bah quand tu pisses à l'oreille que bana wana esuka kaka basala mutumabe. Na wenge so otali bagarso nyoso ba yemba en époque na biso bazaki bana bonne famille. Ba fi nyoso ba yembaka na tango époque na biso bazaki bana bonne famille. Boyo kaka banze boana ou copé sanga raison. Et tant biso que ba fait ba concert na Madeleine bana wana ya éducation pauvre bazaka te bazaki na kine. Mukolo oyo papa wemba aloba que chance loko pamba pe salamako bato badimate bako koma poto baya poto mais baya na en ya nyama ayepe afuta tikete en ya nyama en ya kosakanate. Ils sont tous animés par la haine et par la jalousie. Bah c'est belé quand même yo bah ya nazo ya bah c'est belé et bango nyonso bakoma ko sala ba émission pona oui pona ko zongisa mabina bato basala ba mabete na peso na bidon bien que Jibem Piana Werrason Adolphe Dominguez ingénieur Boula, je vous remercie là où vous êtes mes frères. Vous avez koyemba bano ya bien. Bana o ya bien. Et talaka neti ba biso. Tempête du désert. Saddam Hussein. Achamo voto. L'homme fort na Paris. Bakosaka. Bakosaka te. Tout ça qui bana bien. Mobali na linga komona. Ba kombo batanga na nzimbo wana. Jojo Ngonda Imene, je te salue. Tout ça biso mbale kitoko biso mbale. Na leki na biso ya mwasi ya kitoko nani Manike de John. Butaleki on a kitoko azate petite sœur. Oza en raison ta ba vino pe ba boga. Na Jojo Ngonda Imene. Wana soko tali ba garçon, otali ba fille. Tout ça qui bien. Beaucoup de filles ne ba indeni. Les loups ne se mangent pas entre eux.
tozaki bien pas na bonne famille tokutani tomona basali na biso bataita ba groupe na bangwana ozwi nani ser nani Tete Denise bafi bazaki belé ozwi ba nani zela kombo ezoya bakoma ngo kimi bana Bruxelles ya batilelo ça dit so bokutani niko cité bana wengi ba témoigner ba petit sœur invita biso toke tokutani toke kolia siko netika ke poto baby poto et beba depuis l'an 2004 oh bato wana oyo bandimaka teke bakoki koya poto atingami artiste musicien bamisien bamema bango bamosusu baya nzela ya makolo malembe abeta 10 ans na nzela kana même parole ya grand prêtre kokumisaka bato kokumisaka bato auti Richard akumisa ye na Brazzaville akumisi bazopusapusa ye partout tout ah bato mosusu mpe balela mwana grand prêtre grand prêtre ndeni petit lobi oleka pa po bamboka wana tolekaka basefa na basefa franc sefa kaka petit simana 500,000 francs malembe ah nga mkona okoma pena wana komi na mboko nini Maroc nga pena jour na okoma Paris viens sentir ngai mais bino mibale boza na problème te boswana te mais souci na ye il faut humilier yo Luka raison bo welela bino mibale ezate ya vandaka soki wapi yo vanda no na Gombe oyebi pa biso na Gombe samedi histoire vraie na zolo ba soko kika 17h bato a cité bazoki tokomoka kama kelela bandeke dimanche biso nyonso oyo bafana na Gombe toke na hall de la Gombe kosala mwa physique mwa kokima bambango bango soka yo monana wana ayebi ke baza wana aye mpona oteka nguba na ye to babombo na ye mais oma moto biso azoneka bombo moka bimisi parti ala arapesi ye yango ebele mpe or yo eza baka Dieu merci ntango aya poto monsieur wana atusha na ye babola te akoyaka na bakombo wana oyo eyebana kofingaka bango kokritike bango mais chose drôle eloko ezokamwisa ngai moto wana aza na pui ya bato moto azofinga bato comment moto aza na éducation parent pauvre déficit ya éducation akoki koleka na télévision ndenge nini po aloba nini concept nini aza na nga na ye concept lelo yo oza na chaîne ya YouTube mobimba mais oza surpris ke moto aye na kabakata ya sujet o comprendre mais bango bayaka na kabakata ya sujet te aoya na kabakata ya sujet te ya koya nde nini ngano tosala émission boye ya atala émission na lobi aluki journaliste mosusu lekisanga mpona finga na bajournaliste oyo bapesaka bango chance wana mpo na ngai nakomi okatisaka bango mpe bana éducation parent pauvre mpo so mona akola bien nazwa exemple ya petit na ngai Azor Molongia l'homme de grand palace soko ye mpo ofika epa na ngai koleka te na koboya mpo nayebi mwana wana akola bien okofingela ye asali yo nini makambo oyo arezonaka na yo eza ndenge moko te so ye to na epa petit na ngai potomsi ofinga ye epa na ngai ekoleka te nazwi comme par hasard petit namo akola na biso ya Bruxelles bokambro mobali ya libinza soko ofingi ye ekoleka te parce que nayebi mwana wana ndenge akola omoi naozwa kombo pamba bapetit sere biso lokwa batingila okofinga ye pourkui ekoleka epa na ngai te namona ndenge azotanga baklasse na Bruxelles sadi bana moko ya bien mais mutu moko aye kaka boye badeboire na ye boboale na ye oyo amona na deboire na lingala boboale oyo amona na mokili akoma koya kopose yango na mitu ya bana bakola
akoma ko traumatiser banana po batona na vie mo kola yoka insulte na injure. Du coup mutu mo akomo le kana télévision akomi ko finga ye ba welele lote ba soigner le côté sikoyo bino bakulu to leo zomona bongo okosa te bobengi si banango wana bino botika boy dans le bien bango bakima kokuta na biso pona soni ba ebi ke so okuta na yo okolobela ya kofinga ete me ko éduquer. Alors comme il y a une éducation wana oyo zana ngote aolinga bokuta na te po yesu sina ye il faut finga kayo bato batala kaye puis bakoma na moi célébrité pe kaka asala eloko te kaka kofinga bato kaka me ngai na sala kombo nanga na mbongo nanga ba petite sœur na biso ba Denise ba Tete ba Daïda basa komona bango moyena bazoka bya mission moi balar soit kitaki vacances moi delichi ya kozwa moi quelque chose bazo pesa ça dit elles ont mérité ba komona bango yebana mais mutu moko na vie na ye aibi place wa misa passeport elo aibi nde basomba biete aibi nde bazola visa te mais se retrouver na poto akola na haine na motema mabe. Pourquoi bango potango aye na poto ayaki un esprit à vengeance ayaki un esprit comme un saper bazali basi bazali ya mibali pe bazali enga boye oya basi ya mibali muto ana sala nini mais so ay kotala yo oye oseto 10 ans to 15 ans ozata na vélo yo sombate mais ozo finga bato oyo tango bazonga Kishasa bana isika okomela yo za place okomela kutute mais ozo finga batona baza bana baona potoneti nga nana bana na ngawa bakene université na Sorbonne les enfants acha ngai moko so na lungwa na zonga na ndako na Gombe mais muto na place ya okomela te po avanda na ba iska mo reculer au kuka su ozonga place wana te do auti poto me au komele pa ndiris au komele pa na yo e pa ba moko kutuko au kendete au luka kutana tona ba parana to bana na ye po mingi ba ya na retard 40 ans a komi poto le temps zo luka mukanda 50 sekoki yo comment âge nani yo ngana 65 ans o combien poto na âge ngaya 8 ans papa nga moto sa blague nini na 8 ans oui nga la poto na fana semi classe na zongi mobuta bi bano nyoso baza na niveau universitaire te bazongi ça bato yebi histoire. On est retourné et après je suis revenu na âge bon ka ba 17 ans 18 ans na fandi awa nana bato ya te ke na kosa po bato nanga bazali o tout parisien nyoso akala azala nanga ba ya kombaleki mais mutu so ya ba yebi na bango yete mais ya yebi ba komba bato nyoso à partir kin Potongo Baby depuis 2004 sikoyo loba depuis 2004 Potongo Baby maintenant non parce que on était je suis le narrateur l'unique narrateur congolais bino so ben sanganya ba mission po bobi ki yakolo ba bêtise na loba likamu tel que zali ozomonanga trop c'est trop loko na stengi na bino bande ko na biso bato sala ba émission il y a des journalistes, il y a aussi des chroniqueurs, il y a nos petites sœurs les chroniqueuses. Pardon, s'il vous plaît. Avant l'examen de l'émission, tala na no niveau ya bagage intellectuel na ye. Ils ont attendu des jours, il y a qu'on se renseigner. Normalement, un journaliste, moi, le baka, dans un journaliste investigation. Mais quand tu dis investigation, ça dit, on peut se renseigner sur Moutou. Aux autres, l'examen émission. Balexaka Moutou Newanate. Comment Moutou a côté Kangouba, animé par la haine et la jalousie. Vous sentez Kangouba
azala droit à l'événement émission. Ah, il faut un concept au moins concept est bien. Ils ont éducation. Ici, moi, en Suisse, à bien azalaki sireur na Kinshasa. Problème est mais tant que vous avez atanga chiki na ye, asa ba formation na ye, mais batu musu ba ya pena na lokuta. Asa la kate, alobi asa la. Te na ye, azaki kolandaka artiste musicien, aye bani na côté wana ya kosimba basak ya wa musicien. Mais du coup bokao, na ye pona pesa tu misala na poto. Na mukanda nini? Oyo ko pesa. Ya. Bah, monsieur n'apporte pas ma plainte, arrivé au commissariat, bah, bimisier. Ndaku na comme on a été même bila yé mon bimisier, mais c'est monsieur, c'est un aventurier. Nga na ko biora je vous apporte mon plainte, mais plainte dans le côté moi mais ouais puis plainte. Oh, papa. Nga pena na kokos. Bon moi été na pesa comme na yebi angote, mais il y a pesa comme monsieur côté monsieur ba ke mbila bote pesinga. Mbila ko likameko leka 10 ans. Koko cécilité. Bazo landela yo. Yaka na ba preuve tozo kotsaka. Ngana kotsa batu bisu wa kotsa ba film su wa kotsa. Mbila saka neta bosani Mais je vais ko récupérer yo au kamwe. Ah ça va votre temps en diris ça tout à la bus en diris na pesi on bote belé. Et somme talobi kolanda achaté. Petit kene musala. Sikoyo, est-ce que mutu falanda achato fo mutalanda nzela musala? Excusez-moi. Soko zo pesa mutu idée. Est-ce que otuni soki achata asala ka to atangaka otunati. Oyaka na ene qu'est-ce que on tozo le bagwalati. Mutu ala sali 45 ans na poto. On dit que sala avandeni. Aboti bana ebele bana nef ndeni pe mutu ana lata toujours bien. Yo zo tina bato. Mutu ana oyibitango tini mutu kolanda ndi risite aye pa ndi ris boutique amunene. Ozo mateke mutu obima nyama. Ah mais vieux makamba yusenga yo mutu wana azomona ngana ba Mercedes na ba sachet uti poto en avion. Ya azomona. Mazo ba kolanda te ole ya bakutu landa exemple ya wana azo uta poto na ba Jeep ba Mercedes vie meilleure kolata kitoko mais yo ye na N mazo mabeza birotinda batu no bombo ki musala non na pexi kayu mais eza tata pe mama te me côté wana quand même mais yo te betango yo tangi kombo ya mutu wana oza azan vie sociale ya kitoko koleka yo ozo mateke ozo salona en ndenga bienté. Je suis allé à la police, j'ai tout vérifié, le monsieur ne travaille pas. Papa, comment on dit? Avec tout ce que on voit. Papa, je te dis la vérité, ayaka te pandiris, pesangai cache poussière na yo na lata na lobela. Voilà. Il n'a jamais papa. Comment on dit Moussala? À partir de 45 ans, je te dis na kola na poto. Soko ko ça temple il faut diminuer ba air. Pokoli, vrai ou faux? Même les boxeurs, à partir de 33 ans, on peut se faire combien de mais la boxe est un noble. Hein? Mais, bah, diminuer, Moutouti, bah, Tyson. Au moins que, t'es au bout d'un sauté. Olivier d'Allian est à son avis, non. Au soke na ba cinquantaine. Yo, ça na 57 ans. Moussala ni yo sala. Parce que les lots, même au que de Kosala, pas bien on y. Hein? La planche. C'est la moussa moko oyo. Et bouer. Et comme il faut ça pas courir et bouer. Mais moussa sali ata cour wana te mais lui commence à donner des moussa la na bato. Est-ce que vous avez moussa na liboma? Et vous savez qu'il y a formation formation to koyeba pour na mukandati. Ah. Voilà, aux gens mukandati, aux gens ba récépissé. Comment ma fiche de paye tout mon nom? Ah, ya. Omoni, pour aux ans 57 ans pour arriver, à 62 ans qu'on est retraite, ils ont encore 5 ans. La vérité, beaucoup de banettes, biso, bon, mon la vérité. Moutalaxa fiche de pendenga. À part gars, ils ont le Congolais là, comment il s'appelle? Hein? Norba. Les autres parlent. Mais bah, tout l'accès papier a changé version du solo. Aux hommes, ils ont bouzoba. Éducation, parents pauvres. Bataboui, soit on a se comporter contre mes parents. Oh, bah, idangate,
déjà eza humiliation bamoni ozoteka nguba oteki babombo ça doit ser misalo ya salité okoza susu na niveau ya noblesse te na François be attention ton passé peut te rattraper omoni Bernard Tapie amataki ba échelon na ministre oyeba kaseke pour il est passé na ye. Il vient d'une famille très pauvre. Azagiti cycliste. Aujourd'hui, biloko yo swana. Bano ya ba français, les vrais français, les Gaulois. Basali likita. Est-ce que bana wingi wana pe ba pour quelque part tango moli solonga to solomba moko. Est-ce que bana wingi wana pe ba contribuer pe na destruction et éducation parce que to baba keno ko landa ba acha te po ba acha baza bato yo ba salama mingi ba misem ba sala bango to santo ba ko landa ba acha te po ba acha ba zwara mingi mabanga de bimisa bango mais sikoyo bato wana oyo msusu ba ya peta msusu ngala landa libanga entambala moko akoti pe mbala moko na délire akoti na délire sikoyo tangu ndeko mwazo la msabanga bitala keba kokenzela wana te omoni muto azola mwisabango batala pe le passé na eti muto uti na article 15 pepe kala yemba débrouillez-vous na cha muto ba juillet peut-être mwana biso kende classe aleki ba séminaire bon peut-être que muto acha za mayele bien posé na yo muto zo mona na ke ozaki to moteki nguba ozo mona na agissement na yo ba caractère na yo ndenge c'est un parvenu au linguiste au la moi chemise mokile mona yo linga ka bani chancelier ko pamba chancelier ko pamba olinga ngote mais ke ba chancelier ko pamba comme président chancelier ko pamba pe dirigeant chancelier ko pamba pe voilà chancelier ko pamba et yena batomi mi bale Kanambe na Chilombo vous comprenez Kanambe chancelier ko pamba ça veut dire quoi communauté européenne bazaki na besoin ya ba mabanga nyonso tondi richesse ya Congo Kabila le père akale alobi ba contrat nyonso na sinaki na efasi yango babi photo to bomaye to zo mwana selon soit disons mwana ye atanga taibi le côté auti to biseke tala omoni tapis rouge ozana yo ki mukonzi biso zipa miso tozozwa o muswaye mwana poto Chilombo mwana poto toyebani na singa na yo Chilombo azaki toujours le ginase atalaka batute mais moi quand Chilombo comme président je fais le premier le baka ayumate à co diriger Congo bien mais à comme président parce que t'es pour Chilombo t'attends ba classe et ça parce que Père Nazaki homme politique pendant 30 ans récompense il y a papa na ndenge akufi ba jou mwana ba placer ba pêcher ba instruction que tu n'es pas venu pour au bongisa Congo au yende pour Kabola Congo rôle na yo pour avant ya le kawana président so zalaki anani Oma Bindevimba le quoi tabanani comment il s'appelle comment il nani bien big one bigomo liboli balimbisanga comment le président ya France avant Hollande Sarkozy abeta discours ya salité au Congo il faut ba kabolango ibangona ba pays frontalier yem ta provoca il faut figer bakasi ah ben oui parce que na c'est là na été on le balote au mettre bilo parce que il y a tambola lokola tabawala vous comprenez ça dire na yina président wana bana mukola beta discours wana tellement j'ai l'amour de mon pays on y mettait à Washington on y mettait à sa photo voilà tellement j'ai l'amour de mon pays mutaya lo ba penza ke mboka ni fo ba kabulango ba richesse ba pays faut tayenyo so ba on peut bazwa mais quand il raconte des conneries comme ça Belgique ça il fallait pas le bakenois l'île na sida on ba Belge pourquoi ça la honte parce que France ça
4 fois ici la Belgique. Mais il fallait attendre mon capé. Pourquoi bah oui là qu'on récupérer Strasbourg? Il fallait bâtir que la OP Balmont. Mais bah ici bah récupérer mais comme il pas na biso présent moko na linga kayete na mapubu efi baila sa makolo soki yardi soki nini obakabola Congo. Tokende ko telema to telema na kuna na Paris 8e. Yaoundé rekilaye. Chance pe aleka mandat 2 fois te. Pour ça les kaka nda balkanisé Congo depuis longtemps. Ce retardement ne salama ezali poye nzaba tiaki ke mboka wana eza indivisible. Acha mo photo batu misusu ndolo biamba na chance loko pamba lelo yope bakoma batu chance loko pamba lelo yope neti kabila yo bien na moni autozo diplôme. L'argent parle, la vérité mutana mbongo. Hein? Bango tu asuka ba doctorat. Parce qu'à Nambogo naï, nana kobo yaï na likomo, owe na Congo la plupart, baza ba D6. Mais tant on va côté politique, bango nyoso azaboy, azaboy. Ba musu ba vana na biso na poto. Asa ne ba gardinage ma zongi kuna ba wa aza docteur. Ngana yo peso ki to zongaki. Ata kombo na zanango. Acha mon vote pas grand soit député soit ministre pour l'équipe à toi na mayele. Vous comprenez? C'est-à-dire et là qu'on a sengi na bande qu'on a vu sur les journalistes, ba chroniqueurs, ba chroniqueuses avant l'examen na émission na yo. Tala niveau na yé, sa façon de se poser ndeka ko vande là, ndenge ozomona idée. So mona bandi, excusez-moi. Ah na France tozaki na mutu moko ya mayele. Charles Gainsbourg, hein, non? C'est comme ça, non? Charles Gainsbourg, voilà, Gainsbourg. Mais, Azaki Mayele, c'est un génie. Comment va? J'aime pas ça, comme belé pour la République française. Mais, Asaka deux bêtises. Face à qui a aleka. Tinanega Koufa, a tchali sousou. TF1 pour les chaîne, où ils ont réputé dans Mokili. Ayana, la 2, je crois. Fiona ni Whitney Houston. Aye, ba ombali ba kuta na plateau, le quoi biso mbale. Azo bis animateur wana o, pesanga e petito na baiser. Je lui donner de l'argent. Nzoka Whitney Houston ayokaki. Why? Zo moment na bine why ça veut dire quoi? A finga ye lokola mbwa. Pour Whitney Houston aleki na mbongo. Et Sokotali âge à Whitney Houston. Azaki no mwana par rapport à Gainsbourg. Gainsbourg comme kende kokobar. Ba poso telembi bani. Olo balika mwandenge wana. Émission ba arrêter émission wana. Na ebisu bani wana te ba 87 ou ba 86. Ouais, 86 première fois Whitney Houston en plein succès aya awa. Mais Gainsbourg a déconné. Et l'équipe Tamingité a joué les cases à 500. Fonds français, à Tumba, on a télévision. Bah, Monique, a comment qu'il a un déficit mental. Bah, quand il y a une émission, bah, l'ongola qui est moutamayele. À l'éducation de la télévision. Alors, la personne qui vient toujours à la télé, elle déconne, elle insulte les gens. Comment vous l'exagérez tout le temps? Bonjour, le quoi, l'emblème moko boye qui est soka leki akofinga batu ezo sala bino ba chroniqueur ba c'est que bino pe bozaka ka bana wana ba uta pena si les loups ne se mangent pas entre eux tango bozo l'exaye ngai acha mon vote pas grande na considérer bino kaka ke boza bana nguba bo uta na nguba pour moi no pena aza éduqué akolinga te ba finga moninga na pena nguba na ba mais la vérité blesse, mais c'est la vérité. Parce que yo okoya ngai de na liawa ceux qui jouent dans sa chaîne bato bandole comment les abattoirs maïl. Bon moi tout le monde qu'on a préféré na sala 200 vues. Mais bato moko boye aloba likambo etikali na histoire. Au moins le quoi to na éducation parents pauvres. Mais Jibe Yemba peut prendre ce moment et ndenge wana. Mais ça n'a rien à voir avec le concept nangai. Mais, tale loko wana, soko tali batu nyonso baya na haine, ezaka bano yo,
bazaki délaissé na ba parents na bango. Si on est du conseil au pesa bango nini. Conseil na pia bango. Ba meka kotanga. Oye na poto 20 ans otangité. Oye na boule moko ya mabeka kaka na bando finga bato. Oye no makamba bilamba. Oye kokuta ba petit ba ole so frappe na ninga mukete. Ba petit nzongo banani bazole so frappe omoni moyen te. Au côté na papa Wemba. Papa Wemba pe aotala yo ba bêtise ozo déconner yo moko ozo finga na papa Wemba indirectement. Papa Wemba petit yo na obimisa été. Et après la mort de papa Wemba, tu as insulté même papa Wemba. Tu as insulté les enfants de papa Wemba. Tu as insulté la femme de papa Wemba. Mais bah toi zo l'excès ba émission pe. Olingo yeba nini. Ndenge ya zo finga papa Wemba. Si on kambo ya lo bagizaka vérité to za lo. Le Kouta c'est un mythomane, un manipulateur. Vous comprenez? Manipulateur. Oui, parce que batonso a comment que à la mouki na tonga na kei musala mais aotanga kuma mutu wana. Na kotanga. Te. OK. Kopé ça me valeur sur dépôt totangi angote. Pour moni yazana atala ba émission. Émission nyoso biso sala yazana butu mobimba ola la ta otalango. Vous comprenez? Nga una sala yo ko appuyer c'est batu en tout cas kotanda ça no boke musala. Na ko appuyer na ndeni puisque au moins ta biso toye ya wa mwana muke. Tokutaka foyer des jeunes travailleurs, ceux qui avaient du boulot déjà. Ngala bato ke ti akufi asalika musala. Ngai moko na sala. Hôtellerie et restauration école ngana tangaka na Bordeaux kuna. Ozomona. Ezala kaka école wana ezaka moko awa. Ozomona na Bordeaux. C'est là que j'ai rencontré Koffi Olomide. Vous comprenez? Et puis bana lemba mingi bazali kuna na otanga na Pesak na vandaka na Pesak. Bon là j'ai beaucoup d'arabe. Nanani? Na JB. JB puis na tokuta en 88, je viens de l'Europe. Na Kinshasa. Oui, na ke concert na ba obeta na VV Center na Koti. Bah tu vas présenter bah JB ça c'est les célèbres Chamovoto en direct de l'Europe ba petit ba entourenga, to sali amitié. Taba on peut ba yepoto. Taba yepoto na 91 92, ba kuti vie na bango. Na yambi bango à bras ouverts, na laxi bango na kokai ko laxa bango. Na je ta la poto etambola ka boy. Pa petit nga busala tout, loko ba jeune fille ba bonne famille ba Olanda bino. Busa tout bozo mikanda simana bango, bani. Quand même topé c'est bon éducation ya bien. Aujourd'hui la plupart ya bana wenge bana badoki. Donc, tout le baquet, votre modèle à suivre. Exemple. Moi, je suis un modèle à suivre. Regarde mon âge. Hein? Je suis toujours propre. Teinture yakitoko. Donc, tu vas l'anda à chaque fois. Balanda parce que je suis le narrateur. Ça dit, na maïle, na linga buzo bate. Na linga surtout bato bitumbate. Soit compétent, baba. Kolanda à chaque fois. Mais wana jalousie, mal placée. Vous comprendre? Yé moko otuni asali wapi. Bah, je n'ai pas parce que Azan a qualification mon côté. Bah, pardon. Mais bon, je n'ai pas au caca. Bongo, tant on a vu ce qui peut pas jouer, ça va autour de nos références. Mais on a évité de faire bah, éviter que nous avons une référence. Bah, bon, ça, mais tant que nous avons dit que nous avons dit non. Goy, ma petite n'a vu surtout que je salue, ma petite en valeur. Bah, ça, l'échafaudage. Bah, la nyos, bah, yo, quand on a sonité. Basalaka bakuti ma yu esili bo yo ko pe exemple à chaponani po bana basalaka acha akena na retraite yo ko pe exemple de moi je n'ai jamais été voleur moi na bonne famille yende muta mu yibe po yeta ko bato kita kini soko tiki na biloko na ifa yiba yo menga na ko yiba nini nga ndena yibo na yiba nini nazana bana je suis d'une bonne famille hein. Na voyage à Kabino, tout voyez, vient toujours première classe. Bon, après, yaya, au moins, n'a pas de nationalité française, bah, puis sur ma boucle. Vous comprenez? Yeba qui nyoso yo sala ekobima. C'est ça.
Vous comprenez? Avant de passer sa nationalité. Quand on va passer, c'est que ma bise à la quitter. Yo, oligo salir nga pour le plaisir. Moté mama bé, parisien oyo revaka ya vie na yo ye wana. O koma exemple na tout. Pourquoi afinga bato bongo na bongo te? Eza toujours bato bana au top. Moi je suis au top. Au kotanga te si parisien sa tanga kombacha. Pas grande. Na li karanzela bato pia bambote. Mais yo sali kombo na ndengo tata 10 cm pour za na ngote. Oyaka na quick ya garde no ba osombelo biloko sombela. Ah bon? Ben je te dis la vérité. Oui, ça a tué ma maman. Mais quand ça qui pour toi garde non? J'ai passé mon temps là. Aïe tout sombele biloko ngai na ba petit na ngai bo pe ça irait pas parce que toi tu sais na ba carte mon ko boye ba na lemba tout ba yebi. Soko ye na quick ya garde no au sombi plat mon ko ba pe au bimisi carte wana ba pe sur deuxième repas donc 2 menus. Na menu ana yo ko sisangote walo bijo pesa na mi moko avandi bongo. C'est là qu'il y a ça ko la ba menu wana. Oh, ben je te dis la vérité. Ozomona. Cette personne habitait un foyer dans le parage. Au moment que Congolais a Bossanaka, na laps de temps à Bossani, que histoire de Zalaka Boy. Et puis il a essayé d'étouffer son histoire. Concernant la copie, ça y est, papa, aux aïe côté Kabilamba, au Kesho Kabilamba na Moleri, au yote Keli Batu, ça va, et ça qui peut idée bien. Au Répi Kokambongo, Banano 4 yotika na Congo, au Bengisi Bango, Ngazakana Bananga Toa, Babota Mawa, ils sont tous nés à Paris et dans Paris. Bazape Mikolo, Pomokasa, à Giflayo, au Bondela ya Fukamisayo. Et puis tilelo alukaka soka monio na ikiri na ba sambwisa yo kani go bomba na ka oke ko bima na dre kuna ba on va koma droite mais kana ko tia makolo en plein Paris on doit comme à Paris te à côté à Paris te so à côté ya ko bomba na ba gare ba nini o moni ba gare wana zo nga kota vandaka mais soki o moni na gare benga ngai na ko benga équipe na les enfants bokima na gare boy. Mais Nabie, Nabie, bon, il a peine à nous. Et l'autre côté, il y a un kaka ndenge bato ça. Oh, mutu moko bazo leka, azo finga yo. Neti kalate ba uti ko bisanga, alekaki. Na émission moko boye, ba opposer makambo, mais aboye makambo wana ba otuna ye. Ye kaka kombo ya acha. Parisien o ya rivaka na vie. Menga na to problème te, tokuta na moi cité. Tokuta au contraire ngande na edai. Pour y papa Wemba, ngani na présenté papa Wemba. Ah, yom te présenté papa Wemba. Oui. C'est vrai? Mais je te dis la vérité. Oui, vous l'avez papa Wemba to ibanaki. C'est quoi présenté papa Wemba ndeni? Papa Wemba yaki na costume na ye. Pour attention, il pas zelo yoka ozoya. Mafumbe. Yo zani costume. Ayi place juste au Vandaka, na galerie. Ma photo. Bino photo bozawa. Costume ya Franco Ferre. Ezoko kanga tele wana tozola ta veste minene mais wana ezakine te kanga nzoto so ile ronde bien pour le tokomola tableau kanga nzoto boko te kelanga te tozakina mina ngamo so ah vieux ngaku tunatika so na 4 jours na zonga abive ngala ba binekisha ça na kin na ville tozana petit na biso mo ba te kaka ba biloko ba tombola donc c'est bana banda kala oui OK. Il est sorti tout droit au matin dans la ville nga. Asa inconnu nga c'est mon petit. OK. Tala moté à ma bien niveau wana. Or tinga na zo saka boy. Ya baka ah jonga na koma poto. Je vais sentir nga. Ozo comprendre. Nga na présenter beaucoup la petit. Costume yango. Oko melangate. Azungisa beaucoup na qui était là. Oui, quand tu étais là, tu as vu beaucoup là qui étaient là directement, c'est son frère. Quand ça m'a comme tu as été beaucoup là pesa ya par. Ngape na pesa ye et tekelanga me komi nyoka. Nde pas na kene ko découvrir et pas ya vandaka. Okenda tikuna. Na kendete moi c'est nga mama bana ngai. Magi mo voto linyo kwa tembe.
Donc c'est que histoire d'amener histoire à Kala na moi. Oui, momi nanga kede. Abi atanga ezonga à remettre $300. Ya et pas na uti lubukumuku. Lubukumuku ngo senga na mwana poto ba comment ndenge wana oyebate. Lubukumuku donc bamboka moko boy so taliba village plein d'érosion. Mon avant na moi côté centre ezali. Côté na pe mbala liboso ke na tangilinga koma mboka wana. Ezaka pe kana oui ezali. Te totanga te to mi mangamu. Oyebika mboka ngo. Oye pa trésor ngando akete ko la sa ba parler na bango ekede na ba érosion. Voilà. Mutane ne lokote. Muto kusi maman ba c'est le cotisation. Oh, bah c'est la cotisation. Non mais cotisation pesa mabete. Na ba tongo sa cotisation. Ba bien hôpital mutu na makele to pese ba 200 bani ba. Mais c'est ba to ba bisima. Bo so mta kufisi mutu. Non parce que ba c'est pela ba insulte wana te. O yazaki ko finga bato na ba petona basaki songa na utipoto ba so revenga basaki na et pas Marie-Paul. Vous comprenez? Elle Paris. Baby qui vient à peine, vient à salle en bombi propre, ni wakula tanding wana zo ya pena na bande kona yi don ba famille wana. Mais ba mona kaka mutu azaki obango baby ki ya za peda li papa na bango koma ko finga batu akoma ko manke ba li papa ko ya. Hein? Li papa ndeni. Oh. Na lubi ta tozo kola, ezaki ba niveau na ba niveau. Même lelo et ça va niveau na niveau toi na mikili mais so ta mutu so oyete boya na niveau na ngate na ko sengolo moko senga est-ce que bocha na sete makambo ici là yoko tuna ngate ponga na kanisa kata yete na yebi yete ozo mande mutu abo na boya ye po ana na yebi yete ana niveau ya mayelo nga na zana ngote ana famille onga zana ngote ozomona bana nanga baza bana moko sublime bana moko batangi tala ke bana nga batanga kana université na Sorbonne moko abimi na so histoire vraie moko tout ça fait tikalate vous serez tous invités abimi juge aobe tabale po akota na barreau ya Paris po assiste na Sorbonne il faut kotaka na barreau ya Paris yami balé te bayali boso bazali baso comme un grand garçon basala na bango et tout ya mi balé na génération oyo ya lelo ab avocat dans une année prochaine na ozana avocat na kati ya famille nanga petit avocat na lobela Galilée Massa na orienté côté journalisme pour musalonga na lingaka ozala reporter sans frontières na tie côté wana mususu na tie na ba langue étrangère aïkola ki chinois, la langue du futur. Nous, on parle maintenant dans le futur. Famille Nanga, tout cela toujours dans le futur. Et yo, Nanda Konoba Sola dans le futur. Les présidents, tous les l'autre. Le comme déjà futur. Nanga Libota Nanga, tout cela dans le futur. Toi, qu'est-ce que tu vas faire demain? Papa, moi, je vais ça. Toi, tu vas manger quoi demain? Oh, moi, je veux des légumes. Toujours sur les futurs, les pommes de terre. Mais tu as une pomme de terre. Une carotte, na nyama. Aujourd'hui, c'est ça. La journée passe. Et mais demain, toujours sur là qui. Yo, Olanini. Galilée, toi, tu veux quoi? Clyde, tu veux quoi? Houston, tu veux quoi? Jordan, tu veux quoi? Ron, tu veux quoi? Clyde, tu veux quoi? Bananga tout sur là, on est ensemble. Des parents irresponsables. Oye na poto 20 ligo koka, obeng sata mutute. Mais tu as insulté les gens. Yo moku to ça na 4e division. Mozo finga muta na 1e division. Bola d'exemple na été. Mais ba ko exemple ma bende yo po bano yo tika. Aujourd'hui, dans la grande délinquance, ceux qui muto comme nani général nani, ozo kangaka ba délinquant na wana. Ceux qui sont écoutés na ba no directement. Ba keyi. En tout cas, Makiavi. Kanya makase c'est. Oui, comment compter. Tous les délinquants sont pas au Kendekuna.
En tout cas, Makambo est chaud. Hein, voilà. Donc, voilà, si tu as des questions. Biso. Attention, bana na yo, kanya makasisi. Mais bana ya Acha, ils sont parisiens, ils sont français, ils sont nés dans Paris. Alors, tu dois arrêter. Kombo nanga bosana yango parce que ngana yebakata yote. Yo lota nga mengana lota kaote. Omoni loko yango yo olota kanga. Olinga ozabwene che kotonga azanango veste ngana lati costume oyo. Onga lati yo zo rêve yango. Tala mutu mba so akeko somba asomba chemise moko après une année. So ya la chemise est-ce que ngana kendo la sabato chemise? Et ben ndeni ponga la taba na chemise na koza ngota ba 200 quelque chose. Mais asomba ya solo. Kosoma ni asomba ya solo. Asomba ya solo te voilà za original. Original. Après 2 ans, il y a chemise, il y a la sabato. J'en suis mal à sa somme à Tongo midi beaucoup. Équipe de France, ma somme à Tongo midi. Si vous voulez que vérité, na yé tous années. Vérité, t'es à la carte vérité. Vérité, c'est moi qui dis la vérité parce que je parle na vie na yé antérieure. Azaki monte Ngouba. Ah! Mais yo si tout à l'heure azaka andote kabilamba. Comme si monte Ngouba. Na lobi no kabana na Ngouba. Pe azo reconnaître Ngouba yebi ki to ko sate. Pour il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner. Et bon il okuta andote kani bilamba. Yo okuta ya bilamba kutu ya batombola na vivate. Mutu master na ye oya lakisa makamba oteka nde mutayebisa ngai. Abitala tanga mutu na mema na bilamba. Akomisa ngai rival na yo benga ke aya koteka kosima papa yembande ni tango yebiki mutateka Ngouba. Wana asalongo ya Ngouba komi ko tambola. Nzambe. Voilà, c'est à musika. Le monde est petit. Tout est musika. Vous comprenez? Ça dit nazo remercier moi la moi sobaka ke poto et comment sangisa. Maman je te connais pas mais na yoka ningo zolo ba moi na sangisa eza ya solo. Vous comprenez? Nga pena ponanga souci nangeza pena en tout cas po bongisa ka. Na sola nende ni poto ba miti. Ngana mukolo na ya musika. Toko na na mindeni. To bongisa ngane pourquoi? Non, il a déjà déconné. A continuer kana ba connerie na ye. A ko po digalo pardon te. Ngalingana pardon te to ngane pardon ande ali salingana ba polémique moi la pauvre moi la riche à cause de amité voilà on n'est pas ensemble sotalinga au sepela kananga mais so tali azu au moins il est tonga lati mutali au sepela na ya non au sepela na ya a copier ngati ah bon oui ya za fan nanga. Oh, yes, sir. Fan ya viena ye. Au moins il lunette beaucoup le mutazaka nango. Mais so tali na clip à papa. Beaucoup la tali. Maman pardon. Ya na 1500 €. Tanga bali ko mona ngana on a ba émission. Jour on zamba la bien que de la fête. Nazaki na avant na zo retraite, il me fallait ba air moko zangaki. Bon, OK ba petit moi nanga ba mine ba sa la fête ba sololi. De façon que quand on oriente à tout côté fort bezali. Na sala qui au total 6 mois wana. Pour la que ça va heure nanga na que des retraites. Du coup na monaye au moins il neto. Il y a monato nango za 99 €. So tu vas ka 1 € comme 100 à sombango. Tala ba na kata ba émission na sala au moins na lineto. Oh, donc c'est que ça m'a répondu à Simana. Maman nangai. Tango na beta kakake, bato busuba comme la talineta monyato. Les là ça na lineto ante, mais ce qui na kocho zonga nanda kuna yo, tala plus de 5 émissions no mona na lineta ya monyato ya o ya mike kutu oyo te. Po les amis 500, ya somo ya 99 €. Voilà. Voilà donc en bino ba chroniqueur, ba chroniqueuse, les journalistes que vous êtes Moutou Yanding wana azo mérité aller kaka na télévision. C'est lui qui vient juste pour insulter, injurier les gens. Et vous le faites, beaucoup comme c'est star. Moté Ngouba na kachapota comme star. Sans passer dans l'école, moko boye. Il n'y a pas de son métier. Non, métier n'y a salé. Tokoka ko reconnaître, soka sala qui métier. Je vais pas citer les noms. Il y a dans le gouvernement, il y a des gens qui ont fait des métiers ici. Bazonga pekini bazwa pe ba s'imposa ba kovi koye ko la kuria ba lo ba français
ozomona yo zo etambola na lokuta et il y a des imbéciles comment croire ye bato so comment so moni ngai na métro ba abandolo ba bêtise natali na seki na vite yo po utawana nazoki seleka moni yo na mutu wana buti skamoko ozoba okotele pambate ponga le loko nazui kaka Gabi Chingila que je salue ma petite sœur à Bruxelles le bana ka chamo voto bien te wana bande na biso to kola bien vous comprenez autangi ba piché belé à Bruxelles te wana ya na biso to kola bien mais yeso tangi ba to so to yebiete yemo pa yebi ki ba yebiete quand nga pasoli nzela na télévision a comment finga bato il n'a rien dépensé à ta 10 centimes à mimatato artiste musicien à restaurant balia à salangote po yemo nga zana na tenda tana Champs-Élysées collé na restaurant comment mutambo tu peux comparer na yeponga zana zolia na l'aximino penda que voilà je suis na Fouquet na zolia mais il est temps nezati il est dans des trop boulot boulot wapi na lobi na yo na 57 ans ba corridor ba nga police a joué ça le monsieur ne travaille pas oh donc yemo mbila confirmé bon o moni mbila o moni o ke musala yebi ay makambo na musala boye bazo sala na ba collègue bazolia donc wana vanda na yo wana za ba je o yamboka ba je oh donc muta sala raté voilà na sengi na yo eloko na sengi na yo senga ye société oya salaka moi je suis bel et bien à la retraite na toute société ni ya salaka oui bon yo muto tikalo salaka viola to mona penda kala exhiber pa papier na ya retraite aller à retraite et bon siko soki so la exhibition donc tembesili na lobi tembe ko si la stage à salate loko mon côté vous comprenez nous tout les cas na ba formation tout tangi classe tant moni que makambo et ceux qui dans niveau là ba orienter yo c'est une orientation tala ba monga na zo utiliser eza peza ba mo oezaka na kacha ba makambo so ba orienter yo kendo sa formation pour na boy y formation de mbala mo kaka entrepreneur mais vous prenez entrepreneuriat et communauté j'ai boy kaka boy oyeka na poto comme entrepreneur mais excusez-moi Mobutu, quand il nous a envoyé ici, le président Mobutu, le plus beau président du monde, il avait besoin de l'élite. Au moment où il est arrivé à les deux Kabila et Oyo, papa c'est sous bourse d'études. C'est Mobutu, Moutapé Saka ba bourse d'études. Il avait besoin de l'élite. Au moment où il a vu Max Mungali, Zato, Batonide, ça la plan comptable les aérois. Mobutu a fait ça ba bourse. Aller étudier et revenir au pays. Bazongapé, balakisa, niveau de tubatoalos di kelos. Et après, batope bayaki, baselo bamenga, banani, banise kuli oyebi, bazongapé babous, bajoni koyana kofi, baza bagage intellectuel. Bako déconnecta ko le canal télévision de pas finir moutou. Voilà. Mais moutoyer pendant na boule. Où est l'éducation les l'autre? Éducation wingi, insulter les gens. Moutalongwe qui ne plangande na keyi. D'habitude pourquoi vous encouragez bango? Ponga pina na mona na soni na koka koloba pa comme na bango te. J'ai honte. Il y a comment na kabino. Na ma bino lokola ba nyama mabaya. Quand vous parlez à la télévision. Ba nyama mabaya. Nyama mabaya. Po aza na droit pas même à l'écran na ba télé. Na habité te di bo pesa bango chance wana. Ok, à mon photo. Pendant 30 minutes à Zofinga Bato. Mais Bazaba Nyama Mabaya, Botale Paya Uchi, Botale l'éducation à Zanango, Bano Yaboti, éparpillés dans la nature. Mais moi, mes enfants, ils sont tous liés à leur papa. Ok, voilà. Ils sont fiers de moi. Tu comprends, à mon photo, tu comprends. Maintenant, Ngai no Sengaka, Andos. Ok. À ce moment, vite fait tout ce qu'il y a, il y a 10 minutes. Aïe, tu as 10 minutes. Voilà. Mais quand on a eu ça, biso, suspension de Ninsiko, bah, ils ont levé. Non, c'est la séparation. Hein?
C'est la séparation totale. Moi, j'ai travaillé chez personne. Non, séparation. On était des associés. Tant que yo bossani kizaki association. Comment tu as la vision bon, vision na ye ayaki nango ke eloko anetikala yanga. Vous comprenez? Alors, j'ai pris mon dû et je m'en vais. Donc c'est la séparation. Séparation. Et l'autre on a yaki nango. Nakenango. Donc c'est-à-dire la suspension éthique à la bon yo kendi. Suspension égalité parce que moi je travaille chez personne. Kolandate pas le bureau, tout ça qu'on fout SMIC. SMIC c'est 1400. Vous comprenez? Ceux qui présentent ça qu'on SMIC. Dans c'est dans retraite. Donc on a comme déjà à peu près dans 3000. Vous comprenez? Et chaque 3 mois, bah fout na bourse. Dans la bourse, na BBL. Donc, nangana nagé, na ba 8000 et quelques. Vous comprenez? Na olingue kendete. Mais si j'accepte volontiers de partir, c'est que na ebi, na kene loko moko boue, et mouvement na mambo imene. Donc, au panzi mouvement. N'a pas dit et loko nango esi o soutenir mouvement na kenango mambo imene mutu na mutu asala nzela na ye. Vous comprenez? Soki nga na tanga makaki après eloko to saki na emmené vie dure, je peux compter sur mes enfants. Vous comprenez? Mais soki loko na mona na zana makasi et je flash la beauté aussi. Je crois que je vais beaucoup faire. Na temps etikali nango lap de temps na tikali nango ke nzamba benganga nazana makasi et naza bien. Ozomona. Voilà. Donc séparation, c'est sous suspension de la séparation. Yo suspendre nganga sala ki pa na suspension ou bien est-ce que beaucoup ko bongisa te vraiment? Non, ngai biloko na zonga asimate. Non, na zonga asimate album on etalingate. Ozomona. Mabango ya zobwaka kaka mutu azaki mutu na inga mutu na misa mabanga ya mwane kolesa ye ngande na futie po mabanga wana nga mna sala yete. Vous comprenez? Libanga mo libanga chamo voto o etikali na image na via bato babi ke non ye mutaka na mo libanga ozomona et aloko na sala émission yo éducation parents pauvres. Mutu msa ko sala ba venha sa sala kangote etikali marque déposé nanga. Voilà, comme la personne Souka, merci na Ndiris pour l'assistance, merci na Bande Konyoso besoin d'abisso un peu de partout. Achama photo pour aussi dit ça. Ou ibisi bato ba Hollande biso nini, pour aussi dit ça na biso poto comme na Souka. Bandeko, vous comprenez nga. Pour bato mususu, ndenge vieux yulu mabia la yembaka, baba na bakomba lufula kari. Pas que de sengelo ke pa bato, il faut tia kombonanga. Pas jouer loko, il faut tia kombonanga. Pas ça l'émission bato batala, il faut tia kombonanga. Ozomona. Ti ba kozwa riche moko apesa mbongo ya mabe abwa ke one bale kendo zwango. Tango ya kozwa abosa ni ba principaux omoni étant. Et tango ko pasu ke ça l'érosion ndako na bango ekei. Eloko ya yibakate. Aïe pourquoi rejoindre salama na mabe ya salaka ko senga bato mususu esprit mabe batie na kati ya étant allez mbonge fungoli et ça les érosion wapi na quartier ndako ekendeka ya bango oyebiti na te otia famille na ona libanda ozomona. Donc mutu ya ndenge wana il doit se taire tina kofinga bato baleko na vie sociale ezate. Vous comprenez? Il faut arrêter à l'oukeloko à kosala. Oko kosala kombote kako finga bato ko djembe ya komba bato. Azana ba plainte ya zo yebate. Police atika alikambote. Ba plainte. Alobao ngana kende penso talobi bana o yanga bazanga te bazabana jibe. Akoti bana nga doute. Kenazal papa na bangote. Na papa biologique na bangote. Ah bon? Oui, il a dit ça carrément. Mais c'est un peu ça, c'est source bon, azam te bon matin. Ah, liboma parce que moi nanga liboso. Ya moi ça boté na 86, nano jiba mona potote. Ya bi bala bota na 88, jiba mona potote. Ya misa ta bota bi
na 90 nano jiba ya potote to jiba ye na bota petwa bengi à Jordan on va que na zo ke fête Osomon, c'est-à-dire au moins 4 bana babota qui n'ont jiba moni potote. Bon, il fait allusion à quoi? C'est un mythomane, un malade mental. Je vais vous vendre ça à staff. Vous aussi, c'est une intervention. Bon, bande konangai, bino boza ba inséparable nanga. Donc, vraiment dans le sengo, il y a ko dédicacer bino pour nga muna sala libanga. Na petit la bango baliaka. Mais dans 600 zala bango babengaka. Presse, ndenini, PDG, ndenini, grand prêtre, ndenini, ngabenga mutu grand prêtre. Voilà. Donc, ndengezana boyebi mutu nini azo nani azo levela bino vrai mungala. À part Washington 4 fois prêtre. Prêtre, wana ye Washington 4 fois prêtre. Imbécile na bilamba mbote na yo. Fataki Mariam, l'italien, toujours qui tende côté kate. Patimo Benga, le célèbre parisien aux yeux bleus. Mbote na yo aux anabissoirs. Washington, Lisusu, grand pays. 4 fois prêtre. Imbécile na bilamba. Imbécile na bilele. Et pas aux alina minik. Tala bambote bele. Yo mutu salaka. Ki ngana baki sakaka bilamba na lekaka bango kaka. Bao kaka kanda. Bao baki noso ba chemise moko. Na 2 ans. Mais yo baki langa 10 costumes. En tout cas. Boba na chaque mois. Voilà. Godard kwanza le full mikiliste. Yo va na pembe na Buckingham Palace, moi na London. Jean-Si Maez Forza Italia. Moi na soba bilamba neti na film. Azo lata, azo tonga. Asombe la pe vient na ebiloko. Tala basket moto somenga 1000 €. Yo, oju yango wapi. Oju yango wapi. 1000 basket ya Versace. Tala épaisseur 1000 €. Jean-Sabi Viezopo, bando ki amike ona. Boko kalanga kate. Naza kaliboso na bango bako kate. Tana basket à 1500 ya jongwe. A jouer puis basket on a la tio mote mozomo basket. Tale coach. Il faut que ndeko defana ole ke mission pona na la ta deviana a défi menga na defate ya sika. Ya kombo peu Viviane Westwood ozomo nango ozana ngoti. Et puis Andy Riss, la bière de tous les plays. Et la bière play. So na yawa. Nana besoin costume. Aopianga. Yo juapi. Kaka mbanga inwa. Ngeke na inwa. Tuba. Biloba. Nangola kune pa na biso. Balobi toa. Fala toa. Biloba loba. Ozomona. To tikala ka biloba loba. Continuons mabanga tout si ça. Bon. Eric Tola, l'empereur Hirohito. On a staff nangaya makasi. Rijana Chiwara. Oh, le grand entrepreneur. Ah. On a Suisse, hein? Na Suisse. Ouais, Rijana. Oh, Rijana. Il y a une société Zomonana. Oh. As entrepreneur, il y a GT entrepreneur. Donc Rijana Nde. Rijana Chiwara. Yonde. Tout continue. Maître Chamon et le Batman. Yonde. Bangote. Mituka modèle mono yango. Ozui wapi. Nyambo kotanga no kiba oyiba ba karne na butu. Ah, les jeunes premiers Biga Ntsumbu. Biga Ntsumbu azola tazo tonga. Kalate. Événement. Et puis Kalate pe na fièvre toza na Kinshasa pour na événement ya Bino ke Kinshasa ngana to kutana Angola ya mausolée. Rivenkono na Bulemba mo Rivenkono. Big respect. Donc Kalate na février ponga na ozala wana. Ah d'accord. Yo boyo ozala te pe fosa. Ngana ozala te ngana okende kutana Biga Ntsumbu pona ouverture ya yo mausolée pe na mausolée pe ozala te. Nyarkos
amutu nanga te na okelukani kuna ngalobi vérité nyako safanda nanga wa metro biso zala biso wana ba colonel Freddy Lumbwena dio bokende na bino esengo na bino ngai biga nsumbu aosombelanga billet ya première classe toke kutana na kuna na nini nawe donc mamboso bien mambasolo yo makamu événement ya les papes na okende nanga te les papes Rivencon ozalate na okende te et puis pardon biga pardon kosa eloko nous le bâti le 20 janvier awa na France bako nommer les vrais papes awa mais papa ça déjà dit à VH papa ça déjà kosaka ndenge wana te mwana mai nanga ko babimisa kutu na petit no jansi émission c'est sur le boyi jansa boya makambo wana c'est ça boyi alobi ye aza joueur jansi mayasi azozela abima soki nzamba sase abba pape de la SAP et ça proclamation en ça le 20 janvier ça dit 10 jours après proclamation oya bilele nde tokosangana batu nyonso o bakomona bango eleki bako bango moko bakopona bon biso tozali awa bapati mubenga ba Jansi Mayas banini te papa zoka ndingwana ba shege bapeso papi yo pondimi tolobi na yo etango bakende ko bimisa pape ezapena mulinge keli kolo Bouma penda combat moto binelunga mais ba œuvre pezali œuvre ni obi œuvre ngali bosongo na ndima obi kenya ko sa sala ba vidéo penate ngala mona sko vidéo pena ya Rivencon penza les papes de la SAP na mona pena vidéo na ye na lengantier et puis ngati alo basoko ya tondi barabe non wana na zo reconnaître merci soki na bo na moté mabe merci beaucoup mende Rive akutana artiste nyonso naza moté ya mabete et puis na sepela kana ye mende na lobinde na kokende kini te parce que etali ngai te naza kuna te Nyarko s'approche nanga te donc je suis pas fan de Nyarko mon gars fanatique ya Jacques Moulele ozo comprendre les Brazzavillois nde soki le lobina tokende azambu to ateyanga mi côté kolata ate apena Nyarkos ozo comprendre ok toi aussi ça me souvient parce que l'exemple ce temps qu'on a donc hier azali le king de Kimakuta déjà za roi azoluka suba grade les papes te asukatana le king eloko bato tu bazo boya boya bisa vérité boko ça été ozomona ate ko bengi mena simozo seka tango bishesili okomo seka ngai nazana clair kinde konanga kombo na yo le king de Kimakuta. Voilà, toi continue de sauver à ça mon voto. Mon voto. Mon colonel Freddy Lumbwena dio. Toujours. Pambo tebele. Bon. Papi Bossala na kati ya Turquie. Mon neveu propre. Pambo tebele. Denis Chai ateka bilamba na Château Rouge. Denis Chai. Garçon de Château Rouge. Les garçons Château Claude Mathies, pire petit à palais. Mwana matadi. Bambo tebele. Là souvent bakitoko. Mastananga bo mwana asa London. Na dédicace yo. Bon. Tokomi siko kote ba mama. Bato abota biso. Bato apesa biso ba valeur. Sobandina la première dame de la Louvière, Yaladine Tefo. Toujours au point de l'actualité. Mir Nanzimbu, l'argent. Et Dieu créa la femme, la beauté fatale. Mir Nanzimbu, Bambo Tebele, moi à Paris 16e. Moi à moitié. Beauté plus. Blandine Bomolo Babou. La mère de mes enfants. Yonde, Mama Banangal. Bangote. Bon. La luxueuse de la presse. Maman Ko. Nazapena vient à haute. Andiris. La luxueuse de la presse. Maman Ko. Beauté à Bangelou. Bambo Tebele. Bon. Cynthia Bofongue. La journaliste engagée. Yonde Lobela. Membre politique. Cynthia Bofongue. La journaliste engagée.
l'homme politique Nakacha Switzerland, Joe Mubiala, en direct de Switzerland. Yende Moutasalanze boit rien et rien. Joe Mubiala, Mambo Tebele. José Wandouka, les méga parisiens. Ah, José. José Wandouka, autrement dit Kachito Dilolo. Camarade Natnilo Bambote. Eh, tu es succès à Moutoumoko Boy. Et l'ombe. Magi Movoto, l'ignon quoi tembe, maman na Galilée Masaya. Eh, et l'onga tembe, moko monata Boudaka Moutunios. Andi Magane Moutute. Magi Movoto. L'ignon quoi tembe, maman Bana. Ngam na bota na Bana wana. Bana wana yanga. Yanga. Bangote. Yonde. Yalo baka. Ah. Toyoka ya bazoa kame tomona te. Na ayaba ya za Saint Thomas. Voilà. Mitador. Mitador Malumbi. MB. Bambo Tebele. Ma petite sœur. Voilà. Il y a Saloum Rock'n'Roll. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci. Papa Yabastar. Ok, merci, sans oublier Andy Iris, boutique à bière, la bière de tous les play et la bière play. Merci Nayo, merci la bande de sur Andy Bisso, sans oublier sur Lingotin de Biloko et qui est Kinshasa et puis partout en Afrique, Lelo, donc on a mutu moko, comme on a JNT Service, Maître Hamza, JNT Service sur Lingotin de Biloko. Donc, avec précision, Natonga Nayo Grumonana. GNT Service, Tolobe la vie. GNT Service a sauté Bino. Mais normalement, qui te sauté là, te sauté Bino au Nyons. Et vous avez là, oh ya Nyons, oh ya ça la besoin ya Nyons, oh on a la ligne à Kalanga Nyons, la fout à Kalanga na Reta, Yaka, GNT Service à Swaka. On a vu la reine, hein? GNT Service à Zali Fresh Mobiba. La ville la reine, oh que le Luka. Jojo Panda. Jojo Panda. Numéro na ezali 07 81 21 87 96. Allô, GNT Service, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien GNT Service. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro il y a 09 52 96 16 79. Vous avez l'entendre? Bobenga. Oh, il y a ça solo. Vous comprenez? Donc, dans Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C numéro na bango yango na C moke ne pas na bango na Lyon so vous la personne bobengi José Kalonji Badibang la fille beaucoup de la maman Azari Viviane Italie Mobimba bata Naples bata Milan beaucoup de la bobenga maman Azari Viviane numéro na bino yango na eza kolega na C. Oui, vous le numéro de maman Azari Viviane. Bobangate, agence Oyo. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et la carton. Dimension et nous avons un carton, il y a 60 x 40 x 30. Bisso, ils ont 50 €. Sauf que pour la concurrence, Bisso, ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont suka awa. Il y a biso bandi awa et eti awa. Il y a bango suki awa. Donc voilà promotion, il y a un carton à biso yangwana. Et deuxième dimension, tu as un carton, il y a 70 fois 41 fois 32. Ils ont 100 € pour la Île-de-France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, tous on a 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70
x 50 x 50 ezali na 150 euros. Et pas à conquérant, parce que on a 160 euros, mais ils ont les mêmes dimensions. Vous avez donc ils sont à carton, ils sont examinés. Et ceux qui sont à 4e dimension, ils ont un carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils sont à 250 euros. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un carton à 220 euros. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 euros payés à Bissot. Et pas à concurrent, ils en ont 270 euros. Les autres, ils font ça à 290 euros. Mais Bissot, pour la population en Moka, tout ça, les promotions, on a Ebani, à mois de mai, tu en septembre, promotion, on a carton et qui tient à 220 euros. Et tout ça, on a carton Mounene. Carton Mounene, on a 100 x 50 x 50. On a 350 euros. Mais Bissot, on a promotion et qui tient à 300 euros. On a Île de France. Donc, on a 300 euros. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons, donc ça, là, on est prix. Et en même temps, on a un carton moko à 50 euros pour être gratuit. Donc, GNT Service et Yewana pour nous faire une solution. GNT Service, tout ça, enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu as un carton, tu as kaka à compte, il y a 10 euros. Nous ne vendons pas de cartons, tu as un carton. Tu payes sur carton, tu as un compte, il y a 10 euros. Tant que vous rechargez colis, au bengi biso, tu as colis. Tant que tu as, au si les restes, tu déduis 10 euros. Par exemple, ceux qui te font ça au carton à 50 euros, tu as un compte, il y a 10 euros. Tant que tu as un colis, au peut ça biso à 40 euros, y compris 10 euros pour ce qui biso na compte, il y a carton. Eh mamé, Achasol, le yenge, Achasol, Achale.